mbote ya mingi na bandeko nyonso ya Ana ne Congo oyo balandaka programme na biso ya Ana ne Congo na YouTube. Bandeko, programme ya lelo na kosala yango na lingala. Boyebi ke naza na bitidi ya kosala ba programme na portugais, tango mususu na Kikongo, tango mususu na anglais, tango mususu na lingala. Mais na sali programme o na lingala po tolingi batu ebele balanda yango. Lokola bana ya Congo Brazzaville, bana ya Angola, pe bana ya Congo Kinshasa. Tina nini na sali yango na lingala po tolingi ekota mingi pe koma na matoi ya bana ya Royaume Congo. Bandeko, likambo na kolobela lelo na kosenga na baninga oyo batalaka ba programme na biso ya Ana ne Congo, qui veut dire tout simplement dire ba descendant ya Royaume Congo to bana ya Royaume Congo, Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, y compris le Gabon. Bandeko, linga o s'inscrire na YouTube na canal na biso Ana ne Congo, na cloche eza na droite, cliquez yango o s'inscrire, eza nango gratuit. Comme ça, chaque fois tu chaka vidéo okozwa okokuta vidéo na biso eza na mir na yo ya YouTube. Comme ça okoki kotala pe o pesa osala commentaire na yo. Soko moni vidéo wana osepe nango etolobeli, s'il vous plaît kozanga kate ko cliquer na like to yeba bozali ko sepela na yango to bozali ko sepela na yango te. Bandeko, bozanga kapete ko tia ba commentaire na bino. Mikolo oyo email na biso ba vandaliser yango, ba koti yango na pasteur moko ya église Imut o azana Angola, parce que tozali ko dévoiler ba vérité ya ba kisi, tozali ko dévoiler ba vérité ya ba viol asalaka na bana ya basi ya moins de 17 ans 15 ans tilikolo, bandimi ya basi ba bazali ba orpheline akomisa bango basi na ye, atia ba caméra na salle de bain na ye tina biro na ye po atalaka bana basi oyo bayako aider mwasi na ndako, atalaka bango bolumbu tango basokolaka mwana na ye ya mwasi na kombo ya Mami Gloria, akanga video wana, akanga ye ebimisa mindondo na ndako. Bandimi ya église makambo na za koloba bayebi yango. Bana mususu ya basi azo komisa bango maboma, la fille comme Bibiche lelo akoma liboma, abimi na ye après 11 ans 12 ans, mwana mwasi ya bali na États-Unis nzoka nde atikali na kaleso na ye ki akoki kobala te, akoki ko dévoiler secret te. Lelo tozoloba ngana bino Bibiche elle est folle. Liboma mwana mwasi azana kisasa, toza ko bunda to bongisa tosala mwana mwasi wana a récupérer, comme ça azonga na tribunal ya Angola aya ko témoigner. Bana basi bazali ebele oya sali yango. Tozali ko senga na Marc o azali représentant ya human rights ba droit humain na Angola, to suto côté de contact na ye asala musala na ye ndenge asalaka na gouvernement angolais, ndenge a dévoilé le gouvernement angolais. S'il vous plaît,
asunga biso ayela biso makambo surtout oyo na tribunal. Donc vraiment tout ça là effort à partir de libanda. Tous allez peut qu'on menace et belé et paille à partir de pasteur oyo. D'accord, ça un exemple. Au moni lettre oyo, ba menace ya pasteur ango à partir d'Angola. Aza ko menacer à kendanga na tribunal. Au moni oyo ye ba menace aza ko sala. Akanganga munoko baza ko attaquer nga na butu ko botelanga ba maladie. Et Dieu merci que to sambelaka ba attaque na par na ye ba faire taire ngai bomoni bino moko bazozo ba avocat en Angleterre ba kendelanga na tribunal ke ngai na osala diffamation na kombo na ye. Au moment que nazali ko parler na makambo ya solo ba vraie histoire na ye a éviter que tout ça ba preuve et belé ba preuve et belé tout ça na bana o bazali vivante oyo na ba parana bango basi ba solo déjà basi ba expliquer ni surtout pas ba parana bango basi ba bengi ngai na si na enregistrer ni surtout ba témoignage na bango ndenge ba tia bango misapi ndenge ba tinda mwasi moko na église tia bango ba misapi ba oyo abimana bango donc basi ba bengi ngai na si na enregistrer yango toujours garder encore ba preuve tous la ba moment opportun po to bimsani surtout partout oyo ba kozoyer comme ba preuve na biso mwasi na ye d'ailleurs yango likambo na kolula bino lelo mama Espérance bandeko ngana zaka na poto na Angleterre awa tozali na liberté d'expression bandeko soki na tie eloko na YouTube alakisi yango c'est parce que toyebi ba loi ya YouTube yango na YouTube alakisaka yango donc soki likambo ezali na diffamation YouTube akolakisa yango te soki likambo wana ezali ko inciter violence YouTube akolakisa yango te soki nazali kosala ba rencontre na bana mike YouTube akolakisa yango te bakokanganga soki ezali pédophilie soki ezali rape bolimisa ngai ba mom mosusu na anglais na français soki mais en anglais donc tant on a réfléchir na portugais to na français soki kimi alors na ko loba en anglais donc nazo bundana pédophilie rape donc viol oui donc on a autre kotanga ils ont incite crimes donc ils ont incité violence nous surtout wana na YouTube ezali permité donc avant YouTube a fongola yo compte na YouTube niso na fuba komela yongo otangi yango et après ça vous êtes d'accord na bango comme ça soki yo au break rule ba loi na bango comme ça ba ko kende na yo na tribunal et dommage que batu ya Angola ya église imut ba loi wana te donc ba sali compte mususu na kombranga ba koti ba tindi bana mususu basala ba interview na kombo ya histoire Congo baye kola mais on a tout compris toko venger bango na ndenge mususu tozona no temps tozobongama et puis bakoye kola parce que mokilio tozali tango yo koti na nzela ya mabe il faut koyeba nzela yo koti soki yo koti pour ça la malfaisance pona ba zio na liloba ya nzambe alors il faut pe etumbu na yo ozwa yango donc mokili yango eza nango e pour eite
mais ça justement que tant yo buki mibe ko ba ko punir yo sincèrement au mérité punition na yo parce que yango choix salaki donc kamalandwa choix na ye ezali asala waza kosala ko sakana bana wana ko envoûter bango ko tia bango ba semence ya mabe ko lala bango ne sotu ndenge ya lingi ko ba mabala ya batu ko kabla mabota ya batu tatala bino azali ndoki ye mutu akanga mabota na yo ye mutu akanga yo bala te ko botola ba pasteur oyo basali mikanda na ye ya lokuta après ça botoli bango ba église botoli bango ba ndaku ndenge abotoli ndaku ya Irmão Paulo João Paulo Luzolo mabiala atiki Jonathan kule na ndaku wana et azui mwana ya bibisha comme si liboma parce que abimini bambule belé donc bandeko tout ce que j'ai dit je ne dis que la vérité et rien que la vérité. Alors pour ça na biso le comique to comme na Raphaël Marques le collège ali représenter ba droit humain na Angola. Raphaël Marques a sunga biso asala exactement ndenge asala ka pona gouvernement angolais ndenge azako ko divulguer la réalité vraiment angolais lokola sikoyo azosunga biso na likambo oyo tolingi lisolo oyo to silisa yango type oyo il est Muluba comme je venais de le dire, il est de maman angolaise à Botamina Kindumba et puis azalaki abandonné par paranaye et puis tata na Muluba Kolisi en tant que Muluba il a grandi comme ça na Congo. Et puis à Bali Muluba parce que a collègue attaqué Muluba et après ça ba crime na Congo pour ça ba crime na Ponga bima kambe belé suka nango sozali mutu mabe tushi ba kokoso yaka ay ko kima po aya na poto na nzela ya Angola. Chose étrange yo zaki na ba possibilité na Congo mboka na yo parce que za Muluba au lieu de voyager na Congo mboka na yo, il faut sous kima oya na Angola pour y voyager na Angola. Mais vous avez na mboka na yo, là où tu pouvais traiter un passeport, là où soit disant que pharmacie donc soit disant que na Mbongo, tu peux voyager à partir de Kinshasa. Chose étonnante, il faut y aller à Longa Kinshasa aya na Angola pour y voyager. L'esquisse au maman na yepé aza angolaise. Bon, d'accord. Mais en réalité, à tout le monde qui prend un crime, déjà à ça na Congo et puis l'église Branham au Yarigini donc tout le monde va savoir que ba yebi ba crime na ye et lelo ayiko continuer ba même crime na Angola bandeko dès to vandi boye ba compte na nga ya YouTube ne surtout à Kota donc tant que bino posala ba commentaire ezokende na ba compte oyo ye asala na kombo na ngai pour vérifier que ba pasteur ou ba information mais majorité ba information ezobuta na ba pasteur oyo yé a créer na église imuti oyo yé azo travailler na bango bazali baki ya musikate ba payate les mêmes gens on va travailler na yé na église na yé ce sont eux qui me donnent des informations na ba information oyo nga na yeba ki déjà sérieux azena ba pasteur ou ba travail na ba kima lelo bazana poto partout éparpillé azalina batu ou bazana Angola o yazinga boma pour ba mbongo na bango defa ba 7000 ba 10000 $, ba 5000 $, ba 3000 $, ba mbongo na bango alinko futate et aujourd'hui il menace tout ce monde là à bomo bango parce que batona bazako ba 50 mbongo na bango donc il y a des gens les bazana 10 ans 8 ans ba mbongo ngo zo futa yango kakate ba musutu bazo kima bazo ya poto parce que alinga bomisa bango et comme il est toujours malfaiteur moi si na ye moko ya ndaku akanga ye munoko apese maladi po munoko moi si na ye azali ko dévoiler na ba diacre église makambo oyo esala makana ndaku na ye oyo ye azomona na bana oyo soi-disant bandimi église parce que na ndaku na ye ndeka sola la bana wana. Au moment que je vous parle, donc l'Angola m'écoute. Moi, si naïe, alors on va aller sous-souter. Tu as comme tu as AVC. Moi, si à quoi bande de l'église pour qu'il y ait un hôpital.
Et au moment que je vous parle, basango ezo circulé que non moi si na ye akufaki. Ezali lokuta, ezali ba mensonge wana yi azali ko créer parce que alingi batu ba croire que oyo biso tozali ko na canal ana ni Congo ezali ba mensonge. Alors pour faire croire batu aye ko moi si na ye akufi akoto ko peut-être na comment moi si na ye akufi. Comment en croyant que biso toko précipité tout ça là bas message que moi si na ye a koufi alors comme ça ba vidéo wana ye a divulgué yango wana to tikeli yo canal wana na email wana adresse wana tozako utiliser lokola yo koti kuna pozo ka ba message bato oyo ba pesa biso information bazana ba email mususu oyo ba pesa biso ba message to utilisaka email ozali email généralité pour nous surtout on n'utilise pas ça, on ne sommes pas des bêtes. Tu dois comprendre que non yo aux africains aux en Afrique bongo na yo ezamuke ezaki africain. Donc ba penser na yo ta façon de penser ezali une façon africaine. Donc notre façon de penser est wide. Donc misu nanga eza minene koleka ya yo. Bongo nanga eza munene koleka ya yo. Donc na pensaka te na façon africaine jamais. Donc tango yo zokota zo pesa bana wana to sala ba interview, j'avais déjà dit na bana wana que bakoko jouer ba carte na bango bako jouer. Baza na bango bana. Baza bana. Je répète, baza bana. Na sengaki na ba parents ya bibiche. Bandeko na yo baza na poto batika ngai to kota to sunga bibiche. Na moni bango baza ko banga na parole ya die bon. Mais ba éviter que ndenge bazali ko hésiter bongo suka nango okolia bango bibiche bazo yebate yango wana to tiki libota wana. Mais soki ngai kaka na moment oyo mbele bibiche parce ba bongisi yembe si azongi na ngola ayeko témoigner mbele za jana singa kuna na boloko yango wana. Je demande à tous les pasteurs de l'église Imoute, levez-vous. Bana tout oyo bo pesi ngai ba parole bango ba yebisi ngai ba preuve wana oyo na enregistrer. Mais c'est le moment, levez-vous. Bo kende na bo se ba porter plainte. Comme ça bana wana ba kende côté témoigner. C'est facile. Hein? Bibiche elle est folle aujourd'hui, mais ceux qui va s'allier à kozonga ko témoigner. Mais église vous savez que bakamo pasteur ce qui le voleur Kamalando a fait. Mais pourquoi vous publicité que le gouvernement ça là? Et je me pose des questions, je pose des questions au gouvernement angolais. Pourquoi un malfaiteur localaye bozokanga été? C'est quoi? Donc parmi vous nos gouvernements, vous avez des membres aussi. Il y a qui au pays azali, alors vous allez s'entraider. Mais à pitié. Vous avez souka ya kisi et bebaka et bimaka. Mokolo kisi ko beba et belé na bino boko kende elongo. Et belé na bino boko kende elongo. Donc ngai on nazali ko sala nazali seulement ko aider bana oyo bazali ba victime o bazali ko souffrir na Angola. Parce que bana wana bazana voter. Yango wana moni surtout comité na niveau doit atteindre Raphaël Marx. Et moi temps parce que human rights ya awa bazaki un peu slow, moni bango toujours bureaucratie za tellement ya mingi. Pasteur Kamalando a combattu même na niveau ya otine la biso batu ko pesa biso ba kombo que to kota na contact ba tininga même link ngana kota na contact ya link wana na ba kombo ya batu ya human right ya ba droits humains
po nini bakota na bakandale na ngai bazwa moyen ya kosala diffamation ke biso tozali kosala bamensonge moment ke biso tozali kodivulgue bavrai histoire baréalité bavole bacrime baviole ya monsieur Kamalandwa Kungwana Fernando, un Congolais né d'une maman angolaise et puis abandonné, grandi comme Congolais dans la famille Blouba, des crimes qui Pasteur Baruti me semble, oh hier il y a un pongabi, et koka ko prêcher, comme c'est un membre d'une église ya Branham na Rigini. C'est là aussi il a commis beaucoup de crimes. Ya bourla, koyiba bambongo ya batu, kodefa bambongo ya batu, ba menace. Et puis il s'est enfui pour aller en Angola à Lukanzele à Poto à Canada. A commis en Angola, a coûté l'église à Branham, a monté sous Kukuna, na pasteur Bazakuna, et lui il s'est en chargé comme représentant à l'église Branham. A Zuba Kisinaye. Et aujourd'hui, azali ko manipuler bana, ko lala na ba jeune fille, ko boma ba pasteur, ko botra ba lupangu, ko menacer batu, ba membre église, soko moni na likambo, il faut kufa. Suka nango, Mbombi est mort, Jean Paul s'est enfui. Je sais qui encore bana basi, azana basi, ba tcha ba misapi, ba transporter ba vierge parce que ba kisinaye, zo senga geno, faut ba fille na ba la vierge. So comme bimanayo okoko lo ba secret ya moté okoko na mobile mususu te faut folie les preuves là bibi changer liboma moi na comme aux États-Unis il faut azonga parce que pasteur azoko bible na salle de bain comme on est dans ba miroir c'est grave ça c'est grave nous surtout oyo na kombo ya Nzambe et lelo oyo a une histoire ko moi c'est na ye akufi mais comment un pasteur tu te mets devant les gens on va prêcher bonne nouvelle ou la parole de Dieu alors il y a un mensonge boyeke non moi c'est nanga kofi ni surtout kaka oyo pour awa et comme na poto allez biso to bima tout ça la vidéo que non moi c'est à pasteur Kamalandwa kofi mais non dit aux hommes que ba penser na yoza primitive tu ne vois pas ça aux hommes que vraiment aux africains bongo eza boye donc yo lobi que non moi si à pasteur Kamalandwa à Koufi, allez biso to lamboki na tongo to bimi, alors faisons des vidéos. Moi ça Kamalandwa à Koufi. Après ça, nini, allez yo bimi, vous voyez, c'est un aventurier. T'as la ba vidéo à ça là. Et ba piège wane ya bozoba et ko salimate. Na tribunal na kokende. Kamalandwa loi ya poto ngara yebi yango. Ngai na yebi loi ya poto. Donc soko moni nga na bimi na tangi kombo na yo. Na droit ya kotanga kombo na yo. Premier ministre kutu ya poto bazoka maki babambi mutonga termi liboso na yebo babambi ta la police est là présente. Ba pekisia était premier ministre baloni mutuana. Mutuana koti boloko te. Ta musuba ke na police explique que nous avons d'accord va passer à premier ministre te. Puis ba libérer parce que ça na droit na ye. Bongo yo oza un pasteur oza en Angola. Et lelo oyo tu sors devant les gens, tu demandes l'argent aux chrétiens. Ba pesa yo mbongo pour foutre ba avocat. Mais batu oyo zolala, ba ozo bo mabala. Mais ba muso senga mbongo. Ba pesa yo mbongo pour foutre ba avocat. Kamalandwa. Mais tu es malade. Donc, bango pesa yo mbongo, au foot bavoka nini. Les $40,000 au bachansaki pour ton église. Est-ce que l'église est construite? Qui a construit l'église? Na $40,000. Oh, yo, c'est $45,000. C'est $45,000. Est-ce que aussi au tongi église? Nanouté. Me dit Kamalandwa. $45,000 au zwaki nan tongi église te. Kamalandwa. Mbongo ya leki oyo zwaki kialanda
parce que ba conversation na yo na ki alanda depuis que nazana yango ba mikolo goya to masala ba programme donc soki na lobby et puis na tcheli yo ba audio na yo oyo ka ba conversation na yo na ki alanda pour mokilier comprendre que tu dois l'argent à Kialanda. Zola, oh, tu lui donnes de l'argent. N'est-ce pas? Alors, tu as une vidéo sur yo, tu as ce qui na lobby, na vie audio na yo, na chili yo, conversation na yo, na Kialanda. Pour comprendre que non, on s'en a un bon fouta batouana. Donc, ce qui te lobby, donc, tu peux changer nous surtout. Tu allez se préparer dans moko. Donc, tu as besoin, tant que tu as vérité, ou tu as preuve pour yo comprendre yango. Pour bamindondo nous surtout oyo et si là. Oya sur la histoire te que non, au monikutu yé azokosa yé aza inventaire beaucoup vendre la réunion tu dis aux gens allez bien tout baka ma téléphone na bino mais comment tu peux dire ça na ba mikolo ya bongo baka ma téléphone na bango la réunion pour nini ba filmer te ba copier te ba enregistrer ba makambo zolo parce que ba koti na on a les bandes les utiliser contre yo comment ça mais mon téléphone na silence ce ba bengi déranger te. Donc, ils allaient pitié pour na batouana. Alors, comme malandwa, mukanda na yo, tinda ki na foka na mona ki yango. Ba démarche ni suna sala, tinda mokona lo yango ezali soute. Et le reste, batouana ko répondre yo, yo moko ko zo solution na yango, tu vas comprendre que non, loi ya poto na yebi yango. Mais na comité le ma prudent parce que ça na battu déjà aussi utiliser qui oya miki bazana poto lelo donc ata na za epai ata ti ya pamba na kotina de muto sala ngati parce que biso aza malidi te oza epai ya batu be matanga quelque part na kotina jamais muto sala ngati non je ne ferai pas ça na kotina muto kino yelanga mai non donc ba mai ba teka ya milangi na kotambla nango epai ya mutu na munitina ndele parce que je mange chez moi masanga na mela masanga surtout na lingo mela Angleterre web c'est peut-être aux en idée donc to ziba précaution surtout même que vendre na kitia mutu sous donc j'ai peur parce que au tineng ba pasteur hein oyo azali na Nottingham hein soki kombo na ye Madiata ayi asali ba menace na yoki ye. Et après ça, j'ai découvert que, avant d'avoir un ndako ya mwasi, ba kabana ba kombona mwasi, il habite chez la femme. Ce n'est pas important, parce que ça comme il est nazi ba conseil à France, na ba conseil à Awa, na ko bima mauvais, ce ko kangisi mutwana batu ba ko yina yo, parce que ekotika makambo ya église, et kuma ko na vie privée. O ezaki na vie privée te, na linga na la kisaye que non. Alinga la combo contre makamoko moi je travaille, ça fait 26 ans que je travaille et puis dans le temps on a longoli au temps dans la classe de l'université donc on a fait comprendre que non ayana poto ko luka parce que ce que pasteur il est resté en Angola c'est la pasteur kuna chose étrange qui pasteur des oboto te fois kima donc il souffre il faut longo na Congo ayana Angola parce que na Congo na beaucoup futa tikete aya poto kuna na Congo ba ambassade de visa aya poto ezate. Donc il faut à déplacer en Angola qui n'est pas son pays. C'est-à-dire signe à souffrance et puis a vu chance na passeport angolais a commis awa d'abord zo vivre en tant qu'angolais au moment qu'il n'est pas angolais. Et alingi amena sengai mwana ya Angola qui parle de mon pays qui est l'Angola na muto ça la malfaisance na mboka nanga. Et puis en Angleterre azako vivre sous couvert à moi si je ne sais pas s'il a des papiers il n'est même pas. À ça la fraude en Angleterre qui non avant d'arriver sima ya mwasi au moment de travailler foto bandako azo sala ya monter mais alingi amenacer mutu oyo afuta bandako il travaille na comme belé
bande comme ça conseil na remercie bino conseil na bino parce que na comprendre idée na bino ndenge ezalaki ke non soki bakangi ye bato bakoublier likambo ya église apotaki bomona ke non ta mosusu naki jalo na ye yango nakangisi ye donc idu na laisse tombe yango nakendeki su te mais na solaki na ex femme na ngai oyo tolingaki tosala yango parce que aza moto ya loi bandeko na poto le pasteur travail donc ozali pasteur oza na église ya monene mais na ntongo akendeki mosala donc na ndako ya pasteur bato bayaka te baya koaider ça n'existe pas donc na poto toza na système boye na église après l'église bazala basali kuna na église basali wana biso balouesaka yango mpona bato bamambre baya koloue bokoti kuna ne fils que 1h30 minutes basali batasi ya ti bokaboli batasi ya ti bosololi ne fils que pour 1h du temps ale moto abimi ake na ndako na ye après ça bakangi église donc ezalaka seulement après l'église boke na salle wana offrir bino batasi of ti na ba biscuit bomelili bosololi oyo yebi na ye namona yo kala otelaki maladi tu yango nazoya te après tout après 2 heures du temps bakangi baéglise moto abimi akei donc apisaka chance bose saluer boyeba na santé et puis tokei motu moko te akendeki vanda epai ya pasteur mpo asungaka pasteur asala misala ça n'existe pas. Pasteur travaille, sa femme travaille et tous ses enfants travaillent. Dans la classe, le pasteur a un salaire là où il travaille. Donc ce qui pasteur wana azali payé par l'église, donc na tongo akendeki kosala misala ya église, il a un salaire aza payé par mois et c'est tout. Nandako na ye bato bakendeki te bakendeki kosala. Osombi machine na yo à laver, osombi bana na pasala na ndako na yo na bana na yo oyo boti. C'est seulement en Afrique un pasteur devient un roi, a comme na batu, il est na ndako na yo. Chose étrange que on a poto et salamate. Pasteur Kamalandwa, ta femme est vivante, tika ba bêtise, tozali ba africain te na makariso ya Afrique wana po ozo biso na mutambo na yo bêtise. Ti est un aventurier. Ti ba kokanga yo. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.